charge yango nini matobeta makofi kaya mape azali yao siko tokobunela nani to la police telo ko moko te Kanyama azali chef d'état-major ya police congolaise ya Mutute mais aza commandé na banani c'est le pouvoir et ça pouvoir de commander Kanyama za mwana musa armée ezalaka ya Mutute armée ezalaka ya Mutute ya peuple congolais journaliste armée en Afrique montant na pouvoir armée na yebi loko tu ya ye papa yoko yebisanga loko nini na buka lineto siko mona kana Congo mais Kofi ayembelaki pe pouvoir ti kiti oyo kasi nini eloko toza na kata intérêt acte Kofi asalaki to condamné yango parce que moi je beta que ezali mama soko kamati mabele ya mwana mwasi wana otali mabele ya mama Kofi ndenge moko soko moi songi ya libele ya mama Kofi abetaki na songi ya libele melisaki Antoine ezali ndenge moko toza pona majorité te toza pe pona opposition te toza pona peuple congolais souci ya mboka na biso tozo beta tous les deux côtés côté malamu eza tolobi côté mabe ezali tolobi papa Tshisekedi dit na dialogue na conférence nationale mais motapousse mudu 7 ans ya transition ezali qui ombriki to boy et à pouvoir et opposition bon mbrouye bana Congo elingi na libération Congo elingi ezwa bosomi na yango mais mboko na yosa papa Tshisekedi ya Kabila te mboka ya ba congolais et ba koko ba congolais bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola ye nde Nzambe atinda aza kusufrire lobi buku kimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko ya mboka nom to votaki constitution mboka oyo pourquoi côté kuna to komi na R oyo faut to respecter constitution et komi o nungu papa oyebi tapis rouge soki modamati na tapis rouge sali oyo na ba cheval ko nango pololilo po modatika ya frère oyebaka tapis rouge ya makila papa Tshisekedi to so en charge to kozwa yango Kabila azana maya moto Kabila azana na ba grenade tikanga na loba papa journaliste tikanga na loba Kabila na ba grenade Kabila na parlement ye Kabila azana na gouverneur ye ba gouverneur tu ye ba bourgmestre ye ngonde électrique ye maya moto baina ba musuka boki kwa kara so papa okata bila wana nyonso eza pona banani c'est pour cela que papa Tshisekedi boy tika ko embrouiller peuple congolais po bandeko na biso pe na poto bana kanda mais tika ko kanga pays en otage balingi toujours ko kanga makaka na pouvoir et là on est ici la raté bikamoni aussi la raté pouvoir ezali ko s'organiser papa bazali ko s'organiser très bien yango monaki ba check ba moyen na bango parce que soyi boni ba ki na bis à l'état ko fi alinga takati mo 4 jours déjà quand na kati ya la parmesse na judiciaire cachet judiciaire baby
Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka.